qui pe na EPT le lobby ezalaki ya ye le lope ko zala ya ngai ya yo ya ye ata batamu ya eza mukuna ana ako kende pe meto sepela ngote po eza pasi mutu akufi aza na hôpital bembe bimite bazoya bazoziyemba banje moko babetizi bon esepelisa ki biso esiste biso meto boyi lobi tolanaki match ya bapeti na biso ya Renaissance bafingaki biso na stade bazoyemba mpona papa o tokolelo te toleli papa oyo toboyi te biso toza ebele biso toadora o pena dora bana imana penda rouge blanc vert toadora na vea bana vea boya toana bino elongo tosimba bino biso oyo tosimba bino me bino ba misusu bofingi biso na stade boya te na papa na bino bolela papa oyo manembo lelaki Bonjour chers internautes, mbote nabino, plaisir ya trop ya komo nabino lisusu. Lelo naza na mabele ya maître Toro o te kotika biso kaka na 3W Club wane na ebisaki bino tozara toujours à la page yaba information yaba actualité o ezali bomonaki Freddy Yakimbenda la kisaki bino asolaki na famille par rapport ya liwa maître Toro lelo ba proche na ye o azaki ancien ya DSMP donc équipe munene na Congo awa o nyonso yebi équipe DSMP maître Toro atika kibiso depuis mikolelekaki lelo toza sur le terrain kolobela kotuna bato balinga kiye bato bavanda kinaye par rapport ya commune quartier comment makamane ko dérouler na maboko ya maître Toro donc à suivre. Voilà chers internautes kande na loba ki toza na mabele ya maître Toro atika kibiso na mikolelekaki nazala mutu moko akoko lobela par rapport ya DSMP. Bonjour. Bonjour. Tout le monde na mabela maître Toro za mwana yolo za mwana commune ya Kalamu comment? Bon nga mwana ngaba na epo naza imane DSMP vraiment na liwa o etali papa Toro biso ba imane toza na regret makasi to lingite ndenge papa kufi market saliwe zanzela biso nyoso batamokili to yaki na mokili to vanda seko to kufa to tika mokili kaka mais papa Toro aza o to yebi ke na tangu na botami na yo kuta papa ba histoire ndenge ba yebisa biso baza batu o ba bandi penza équipe pour équipe ezaki suspension mais bangonde bato ba ko la mus équipe lelo so do mona DSMP zati lo grâce à papa Toro. Papa Toro aza papa moko to ko négliger te atati ndenga kofi boye équipe to landa tina suka tina génération pe yasima bakotika ko yebaka papa Toro na kombo wana poye muda sali ke équipe to mona ngona ba génération de komi o. Voilà quand le boza imanie souvenir ni ya malunga ya malamu tika nango par rapport ya équipe amne. Bon nga par rapport ya ba souvenir wa malamu naza nango na kata équipe ya libosonga na yebi po équipe zaki suspendi mais tina génération lelo na yeko kuta équipe ne souvenir na yebi ke natika nango na kata équipe yango wana ya malamu na biki papa Toro asali po ke lelo équipe ko mati lelo po na eloko suspension na alongola ngo pe ayo bimisa équipe lelo ezo mériter ti lelo na kata place za lelo. Tozaka na mabela maître Toro nde na lobaki toza na micro baladeur par rapport ya liwa maître Toro na moni ndeko moko aza na moni déjà alati bilamba imana donc aza pena supporter ya imana. Bonjour. Bonjour. To moni yo na mabele ya Kalamu na commune ya Kalamu na mabele ya yolo ya maître Toro eza par rapport à liwa nini salaki bino to boyoka yeki akufaki. Bon nga penda nazaki sikuita na yokaki liwa papa na ko na tongo bon ton na yo ki en tout cas na se déranger no makasi le na salite na bimagité ndelo na suita na yawa na mona pela soki sa penda solo na confirmer na mona ke peka ki asa suna bisote ndo mona vandi mo mukina bandeko ta kutia ba souvenir nini ya malongo za nango par rapport ya équipe amneno encadré qui pendant longtemps ba souvenir ni ya malongo tikana ba souvenir eza ebele onga na ebi Ponga la bani mana acha 8 ans ti le la commission qui 32 ça bodo qui na bebele na imana
souvenir à père et belé nazo raisonner ya suko nazo baké auto ça qui na 20 mai tant ba pour c'était ba jouer toyembi toro père tellement bien moi bandi ko bina ye moko Nathalie en tout cas na c'est pas makasi Nathalie pena oui avec na souci pena équipe na ye donc ya ngona peka to tika nango les équipes na biso donc ming pena ko lobeza te pena. Merci beaucoup. Chers internautes, car on a cadre et micro baladeur, na monine de Komsusu, bonjour. Bonjour, sir. Tomonio na mabela maître Toro na matanga donc okumeka ko expliquer biso relation nos aki na ngole na ye en plus va souvenir ni na malongo tika na pour la maître Toro. Ah, merci pour la question posée nga pour la maître Toro. Aza père na biso penda ya imana. O biso penda bana imana to lela vraiment o ba finga o ba loba boité. Biso penda bana imana to na souvenir belé à papa. Ba match belé ba stade belé to kenda ka ba match belé na sa to kenda otala tozo yemba tozo bina na ya elongo azana biso elongo to pola to zana elongo to mon lelo akufi biso bana imana to ye awa to tala ning matanga ko leka to lele ndenge nini tozo ba programme no sango to ye awa to zana ba imane belé to zana bango to tala ebe ma papa. Alors nous nous sommes à la gouvernement par rapport à Deuine. Bon on a aussi un gouvernement vraiment pour na makama dering pe makambo papa akufi boye. Gouvernement est soutenir biso asima biso ya papa na biso imana tolinga ke ming biso bana imana tolinga ke ming makas gouvernement pe asunga biso tole la papa na gouvernement ilongo et ça la bien mais ba équipe musu pe assister na bango bino bon ba équipe ebele ba ko assister biso meto boy lobi tolana ki match ba petit na biso ya renaissance ba finga ki biso na stade azoye mbapona papa o tokolelo te tole si tole papa o mato boy te biso toze belé biso to adora Open adora bana imana penda rouge blanc vert to adora na vea bana vea boya to ana bino elongo to simba bino biso yo to simba bino me bino ba misusu bo fingi biso na stade boya te na papa na bino bole la papa we manembo le laki on ko s'adresser na banane équipe ni bon na le na renaissance ba ba finga biso na stade o to le li papa we me koki to le la torote biso bana imana biso yo to le la papa na biso koko na biso to le la e biso mino ko boya te bana vea boya bana shark boya MK boya me bino ko mo fingi biso boya te to le la koko na biso moko papa na biso ya imana musakani ko ya te biso mo to le 100% bana imana toza awa to yo ki bino boya te. Voilà la cadre micro baladeur na mona ba maman bazole la maître Toro avec ancien président ya Imana. Bonjour maman. Bonjour. Na monio na mabela maître Toro ozala matanga souvenir ni ya malonga otika nango par rapport ya liwana. Normalement dans la tinor bengela kisaka naza matanga. Souvenir à malongo na tika nango po ya linga ne mutunyo sabanda oboya mutute. Ce que ça problème ok kuna akwede yo. C'est batu pe baza nzala ba koti kuna apesa bango bilia. Dizo soda pe ce kazo lando koti na lupango na ba okango sute. Bo azaki neti protection na biso ya kote okwa. C'est likambo bo koti kuna ba okango sute. Alors souvenir ni ya malongo tika nango. Souvenir ya malonga na tika nango dizo zaki baoba lokwa baoba za sute to perdre baoba na kati ya yolo po mukolo voma zaki sur avenir kapelo atikala ki ezale kaye. Ni non senga la gouvernement par rapport à Liwana. Non, aza quand même mutu, asale pe musale monani. Ce gouvernement a koki kwe deux, qui a des ordres zalatés. Pour battre musu bazo ya kotia des ordres awa. Gouvernement ko ka ko peki sa bango pour ce qui lobi na télé ba ko ikoto sa mais biso lokwa to loba na munoko boye ba oyoka te. Lobi ba yaki ko menacer biso ti na kati ya matanga ba panza ba kata falkezeli kamoko esale makate muta kufina na polite po balobi to sa bibembe muta za na mort bango bazoya na benjure anani wa bando ya na benjure bato a renaissance tant ba utemat na bango ba yena benjure ba bandi kofinga non ezalaka te ba les alikamba loisir ezelo moko ka bo beti pe après bo sepel mais zate ya benjure ke koma na niveau ana gouvernement so ko de biso na kawana ba le kana télévision ko lo ba ke des ordres zalate po bango ba menacer biso ba le ba otia des ordres chaque poko ba yaka apo ba panza ba catafalque mais zalaka te. Merci beaucoup. Okay. Voilà. Dans le cadre ya micro baladeur chers internautes nazo luka bato bakoko lobela liwa ya maître Toro. Bonjour maman. Bonjour maman Langai. Tomonio awa na mabela maître Toro lelo atiki biso souvenir ni na malongo tikali nango pona. Ah maman Langai souvenir les ebele. Souvenir les ebele pour papa o papa azaki conseillère. Aizala oza mwana na eto oza mwana nete to solo na papa.
akopesa liboso ko bana liloba ya Nzambe apesi yo toli epo ayebisi yo olingi nini to poso na eza ndenge nini to olobaki likambo na moninga olumina te bosala bo azaki tata moko akopesa biso conseil mingi pe esalanga pasi lokola atiki biso me pasi eza te po liwa esalama bongo Nzambe asala mutu na mutu na ngonga ne pe na re na ye ya kokita so ekoki akiti na ye yango na papa pe atiki biso ake nini osenga gouvernement par rapport ya liwana ngai penda na lingi ba lela papa na honneur po asali pe mboka na biso pe mingi ko bana Mobutu biso yebaka yolo yo komona so Mobutu akoti ayepa toro mwinde kufi soki Mobutu akei mwinde peli bato yebi ke ayake patoro banda wana ti lelo tato asaleli pe mboka omingi tota pe na be ekipe oyo ya banda ko salela ngo banda bo mwana neso botana ba pankati na ye wana asalaka pona ndenga azali ko beta babali na ye o sepela mingi asali balele penda na honneur OK. Bonjour maman. Bonjour mamie. Expliquez biso aux ans matanga maître Toro atiki bino souvenir nini ozo garder par rapport à liwana ngai pona nga penza souvenir ona ezo marquer nga makasi pona papa na biso na kapel moni place toteka oza na balabala mais papa na biso abundela ka biso chaque fois basoda soki baye kobenga na biso papa fungoli porte bokota bobomba biloko nyonso awa papa azolinga te basoda bakanga biloko na biso papa azobimisa mbongo penza ta moso omona kiti basoda na motema bokende botika bamama bazoluka bamama bazodébrouiller bamama bazoluka mpona mabota esalinga pasi susi makasi nini osenga la gouvernement par rapport à liwa na ye na genre sécurité pour na liwa papa maître Toro nini osenga en tout cas pour la sécurité penza na sengi makasi na côté ya sécurité na bato ya mukuna lobi tango bauti na mati baye na batapage moko awa donc esali biso pasi parce que liwa eza nzela na biso nyonso mukuna bata renaissance liwa eza nzela na biso nyonso eza ya mutu moko te ebandi na papa te esuki pe na ye pe te lobi ezalaki ya ye lelo mpe kozala ya ngai ya yo ya ye ata bato eza mukuna wana akokende mpe mete osepela nango te mpo eza pasi mutu akufi aza na hôpital ebembe bimi te bazoyemba banzembo moko babetizi bon esepelisaki biso te nga vraimen mpo na nga ekutaki ngai na epaki na nzela nazoya nauti kozwa mapa nakutani na bato ya renaissance ya mukuna bazoyemba banzembo ya mabe mpo na papa Toro esalaki nga pasi nga na bi seke kune mpa na biso na kapele neti bana oyo babimi ezala mobulu ezala eka bana mikete na mikolo bapapa mikolo bazosepela na liwa papa Toro esala nga pasi ntango na komi ana ye kokuta penza masasi ebetami donc bana ana bayaki na badésordre na bango awa epa na biso mpe na kapele babi esalama te balandi bango babengani bango en tout cas bakimaki bakendaki. Voilà, bonjour maman. Bonjour. Tomoni on a mabeli ya maître Toro pembeni ya lopango ne place matangeza souvenir ni ya malongo za nango par rapport ya liwana. Bon nga naza mwana yolo na koli na yolo vraiment ezo salanga penza pense je suis émotionné. Na liwa ya maître Toro talaka kaza papa na biso papa mwaza bolamu na batu ko sunga même na mona raso na oke musala na mona balvanda kawa même ba chege na mona ba baza tout le temps en tout cas papa na asali mi pona yolo en tout cas vraiment impressionné nga liwa na en tout cas pesa pasi mingi nini on senga gouvernement par rapport ya liwa na ye non senga na gouvernement boye maître Toro à ça la période à Mobutu surtout toi qui va me quitter l'école primaire mais ce quoi liwana est en tout cas vraiment et ça la désordre était en tout cas ba skunda avec honneur pour nebi gazabe président de SNP biso le ba me quitter imana to mando ba maître Toro en tout cas to lingi et ça désordre était ça te ka o bana yolo en tout cas
biso nyonso tozali sika moko tolela papa tokunda ye vraiment en tout cas na calme na désordre te tolingi vraiment calme ezala même basupporter oyo basala séparation na DSNP. En tout cas, si vous voyez, et pas matanga babengala mututé, on n'invite pas, ils attendent fête, pas cette invitation. Na matanga, n'importe qui peut venir. Même bango bata ya orange, bakoyi koya mais to lingi ba na calme na désordre te, na ba jeton te na ba mbokela te. En tout cas, to lingi liwa papa ezala calme. Merci beaucoup. Voilà, namoni vraiment ba maman bazole la maître Toro. Bonjour maman. Ah bonjour. Tozana kalamu na yolo mabeli ya maître Toro. Comment l'IWA, organisation de l'IWA Maître Toro, ils pe ba souvenir ya Maître Toro? Bon, ndenge bomoni ke Maître Toro, le lot na été, azalaki baoba, ou asimbaki yolo, mais le lot vraiment en tout cas tozana été. Ndenge boyoki ke papa belité, le morote, asalika crise, ndenge pa koufi. Donc il peut se passer mingi, surtout biso famille, et puis ba imanye. D'autres na mawamakasi parce que tozu matanga moko tokolo baki RDC mo na minute bazana matanga parce que to manquer mutu moko azalaki trop cher to ebite so to kozesu muta modèle wana boy bonga kuta tamuta beli na ye boyebi ka bela ki na ya kufi na ye mais asalika crise akufi na ye ya wana vraiment de moni biso boto na mawato na eloko koloba te bon to manquer penza o aza trop cher to yebite nzambe ka ye mokwai. Alors, nous sommes à la gouvernement par rapport à l'Iwane. Nous sommes à la gouvernement qui par rapport à l'Iwane, en tout cas, le gouvernement a aidé Bisso, papa Penza a la manonère, Bakunda Epe nonère, parce que Zalaki monument à Yolo. O asalaki ke yolo ezala lelo soki tozana yolo ezali grâce na ye yango wana vraiment na sima pe aliwa ya papa gouvernement pe abosa na équipe na bisote ay ba ko soutenir bisote tango nyonso a soutenir pe libota ko kotika yango te. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, Kande Nebisaki Bino, Boyoki, avis du peuple. Il y a Mabele à Maître Toro, Ndenge Liwana est choqué Bango, Ndenge Bazaki brisqué par rapport à Liwa Maître Toro, Lelo Azate, au bassin de gouvernement, et Zaka Koede Bango, na Koede DSMP, ancien DSMP Nde Atiki Biso, donc 2 fois de plus, Congo, Congolais, comme le sous na matanga, donc Baoba vraiment, Bazoti Kabiso, Tozo et Bate, Zanini. Vraiment, grand remerciement à l'homme invisible de la nation, un bon tonton, na Willy Bonte, la garçon de l'X, donc moi la mungala la kata Suède, Mbote na Ebele, na pesi Mbote Lususu na Herman Amporio, na pesi Mbote na Freddy Akimbe Bote ya Bacheri, Pitu Mangaya, Papi Gene, donc Mbote na Bino, Batutu Balandara Biso, donc na pesi Bino Mbote Ebele, Tony Gogan, na pesi Mbote Ebele, David Loketo, donc on a 5 étoiles na Paris, Mbote na Bino Ebele, na monu sous merveille choukou, donc Mbote na yo Ebele, donc Batutu Bolandara, tout il y a 3W Clébo, Aboza toujours branché, na émission Zoya, donc à suivre.